bonsoir. Mes condoléances na famille à papa Alain Moloto, hein? Mes condoléances pendant nenga kufa place akinda. Nzambe penza yamba ina limemia nyonso. Donc yamba ina kimia. Po asala makambe mona na papa Alain Moloto molimo ne pe maka na kimia. Po yo vraiment, ozaka vraiment vrai serviteur de Dieu. Au monde entier yebi. Tino kufa bona tikala ko katelo mabete na kombo nao. Bon. Nena lo baboué. Bino bato bozo telemela kana balo bela frère Mike te. Botanga kumba frère Mike te pour frère Mike azana. Frère Mike azana mutu lokola biso. Ndeso to okaba sentiment depuis frère Mike pa okaba sentiment za mutu kwa za nzambe te. Donc frère Mike so sel mabeto loba te pona nini. So za ki kofi awa to fali to faire to héritier biso so to ngato sa bémission. Sko ya frère Mike to loba te pona nini. Pour frère Mike Azana naza mutu lokola biso tanga sali mabeto on a droit ya koloba po eza musana biso ba kroni fuati musana biso engwana to mona ki awat kofi tanga saki mission na Karim Okonzi ba fana kofi basili kaka pona nini kofi ke kosala ni mission na Karim pona ni ba fana kofi ba lobaka siko pourquoi parce que ya frère Mike to lobate to lobate poani bozo frère Mike lokwa ka fali siko asali mabeto zo lobela soit tu fais, soit tu hérites, soit tu as confié les grands mots pao. Tout le bâti pour nani, frère mec a ça moutou le quoi biso, ça li mabé ton droit ya loba. Oh, tout le bâti pour nani, on frère mec frère, ah ton loba, quoi ça li mabé. Un serviteur de Dieu quoi qu'on s'enga pardon le lengue frère mec a s'engele pardon, bon bah le bani que l'orgueil tue, ce que l'orgueil tue on dit là-bas bongo, faut ça na commis qui dit ça. Tout le bateau pour ni toko banga kutunga na kolba bomo nga shena nga na lobela ka mutu nyonso sauf ndeka ka kesta na mta ko finga ete na shena nga ma finga ko le katepo na star pona linga star na nga mingi Karim Okonzi la baronne oui ma finga ko le katena shena nga popo ya Karim nyonso etikali na kolba pe na lobaka frère Mike asa mutu wa biso azanzambe te. Oh, bonne ba fali tozolo ba kofi tozolo ba hérité tozolo ba faire écoute que non parlons pas toloba ka siko ya frère mec toloba te pona ni toko ba po aza musicien dona droit ya koloba asa nzambe te. Oh, tout le monde a pasteur Moïse Mbe na maté na zolo ba nini ke ye akoma ki na pré ya libala penza bo sala nyoso me nzamba pekisa ki abala te. En tout cas, biso pena ba congolais to zonga pena bat. Nzambe pena ke ko peksa serviteur na abalate. Mais ndenga benza ba peksa ki abalate mais pasteur Moïse Mbi abimaka na basi. Et lo bite ke ndenge nzamba pekisa ki abalate pasteur Moïse Mbi alala na basi te. Non. Poza mutu. Ayoka ba posa nzoto. Pasteur Moïse Mbi ndenge nzamba pekisa abalate bongo. Et lo bite ke admana basi abimaka na basi alala na basi. Pour mon aki baza batu lokola biso baza banzambe te. Oh, tout le bateau pour nani mutu tanga to sala mabe il faut qu'on loba mabe ba bomba ngote bo linga te bo mesa na kana mabe eza bien te to moni likambo ta ke congolais ou congolaise il faut qu'on telema tozo kende wapi tozo kende pele ba lota bokechu o peuple ya ndenge nini. Peuple ya ndenge ni tozo mona mabe me tozo kumisa kaka mabe wana po nini ke aza musicien chrétien yembela kanzambe oh ngape na yembela kanzambe bomno bozala bandano boka ba adoration te tol ba te pona nini papa le moloto tanga zaka vivant toska ko ka atane loko moya mabe te papa le wana yango papa le na place akina nzambe penda simba motema donc apema na kimia. Il est vraiment paiement qui me pose un exemplaire. Le nom pratique à papa Toms. Papa Toms c'est une manne, je suis complètement sous exemplaire. Autant que couple que oui, bazo tambola vraiment na kibonzambe. Pe mon anaka. Oh, si quoi ya femme qui to lobate pona nini. To lobate pour frère Mike Kaza mutu lo kwa biso nyonso. Frère Mike avanda na mapatate. Avant na lola tavanda na mabele na se na mokili biso soto mona frère Mike sko asali mabeto lobate to lobate pona nini bino ba congolais azandenge nini congolais
bino taboke oh peuple ya ndenge nini peuple mo na yebite peuple mo do na yebite mutasali mabe photo condamné po mbala sima zongela tata na mwasi wa kobala azongela ngote abandela ngote photo telema ezati que soit batem bazo lobe comme nini ke bango kuna bazo lobe non ngana lobaka mutu sa sel mabe na lobaka o fali sel mabe na koloba Hérita sel mabe fera sel mabe les grands pas mutu sel mabe ngana koloba o sali malamu na bete lio maboko oui asali malamu o point ko vivre na hypocrisie bon ko hypocrisie ça bien te oh donc frère mec asali mabe tellement que aza frère ozani ke ozo bombaka na simanda kuna na ndako so vando zo loba loba asali ne mabe vraiment asali omoreza la raté mais na public ibozo bisalwa mutu malamu ozo kotele non nzamba lingi bongo te hypocrite za mabe bana nzambe foto fongola misu to fongola na mitema tengo kongwana zo bonga te kongo zo bonga te ponini ke ki motema mabele ki pa mso ba congolais na ba congolaise ki mutema mabata atamta zo sala mabe zo mona na miso bat me bozo kotele kaka ndeni ya koyeba ba défaut na ye il faut ko lobela mutu pa yeba ba défaut na ya bongisa mbala sima zongela te bino bonga kama ba fali nde bozi bo telemeli otema rambu ya fer to mambo ya jibe mpiana bozi bo teme tsati ya wera bozi bo telemeli bo lobi wera sala kiboye wera kuna na la Zambia la Zambia kuna sali boy siko ya femme ki tolo bate pona ni femme kaza congolais za mutu lokola biso to na droit ko loba neta ngasali mabe to koloba tolo bate pona nini congolais zo kendi wapi congolais zo kendi zo sabino bien bozo akaba musicien chrétien ba pasteur lokwa ba nzambe na biso te non baza batu lokola biso neso tozana posa banzoto nde po baza pina posa nzoto oh, donc il me disait chrétien da sumbara cake, toi sumbara fanta, non? Mutu tanga sima be photo loba te pona nini. Comment zo vivre na hypocrisie pour yo boza faciliter au boma ka bande ko na bino, boza na faciliter au tsele ka bande ko no ba poison. Poni no zo mona muninga sali mabe po loba na ozo ketele na kati ya mutema. Na sa mutema kuno zo loba mutema zo so bimi sa boton toza vivant. Dénonçons-nous vivants. Oh, yo zelani, oko kufa na makamna mutema eza mabe. Yo to bomba tumba zo sala ba crise ba tension poni ni makambo zo bomba na mutema mama ke mtazo sala mabe mais ozo bomba kaka. Ndeni mtakoyeba mabe na ye. Il faut que loba. Congolais za bo epona nini congolais to changer ba comportement, to changer ba mentalité. Oh, tu es déjà ba poto non? To matalité te ba na poto omoni likambu bo loba oleko bomba. Vérité pe sungaka. Ezati ka totambola kana lokuta pour réussir na fifo ka robuka lokuta non yeba ke nengo buka lokuta bongo jugement nzambe ezali. Oh baloba bumoni soto sala efuta mana se oloni nguba okobuka nguba yoko za toloni nguba ozoze masango no okobuka nguba oh baloba la frère maki te pona nini baloba te pona nini frère maki asali mabe il faut toloba te pona nini toloba te pona nini siko soki penye la na kufa ki bwene so penye ndoko tunga bo condamné alobaka te pona nini alobaka ko pe congolais ba ke lokwa lingite congolais yebaka ne elokwa lingite so penye la na kufa ko bonga bo condamné abombaka pona nini tanga zalaka vivante alobaka te pona nini siko mtaza vivante boy alobi na ya sali mabe nous bonga ki abombe lo ni obombe zawa batela pe loko obomba non so moni abimisi bon c'est que l'équipe trop c'est trop tolo ba te se ka mona ke leki on mona bimisi bongo oh ezana mwasi mokata linga mbanda mwasi mokata linga bazwele mbanda mwasi mokata linga mbanda boti ko so ba hypocrisie wana hypocrite za mabe hypocrite za bien te pona bana nzambe tolo ba te pona nini oh congolais faut changer boete tokoti 2020 on a 21e siècle. Il faut to sokola mitema na biso congolais za mutema mabe ki mutema mabe le ki bozo bwa ki la baninga ba maladi yo bozo tsela baninga ba poison poni ke ko bomba ozo lia na muninga mena skata mutema kuno za makambu na ebongo za biete faut ko binisa nyonso
Oh, attends, nous sommes les canaux internet, mais faut que le banam ninga no o sali mabe, muta reconnaître que a sali mabe. Mais bino ka ko bo mabalo babalo batiba ko loba. Faut le mec a sala ki mabe. Hein? Il faut les casser nga mama bana et pardon ça mama bana na ye a botele bana. Oh, moi so bimi selimbongo o bali. Okenda ko bala na États-Unis. Ongulu te ko bosko balo babalo bate pona nini. Po faut le mec a sali, faut le mec a za mutu lo kwa biso. Hein? Azam tuwa biso vivre na mabele ona sena mokilo yo. Au avanda na mapatate, to avanda epa nzambe te. Oh, nini yango boy? Balo babalo bate kwa ni bakoloba. Po so zaki nde na ndeka na bana so zaki ba musicien na biso ya mokili. To ngato mona 88,000 émissions ngako leka na ba YouTube. Siko ya fama ki to loba te pona nini? Pona nini to loba te to koloba? Bon, Nico Congolais faut changer mentalité, Congolais faut changer comportement. Bon, été. Oh, bon, hypocrisie, ma casse, boy. Hypocrite, on y a nini. Nous t'as me beto bete les kamaboko, à ça me beto, toi, applaudir, point, passer malam, non. Nous t'as sali ma beto, bako, sali ma bé. O sali malam, to bako, o sali malam, to bete le maboko. Oh, bon, vous zoba, boyko. Oh.